makasi comprendre audio na boyo ke bima kuna to be na lubena sala pina mondika mo ya jarwana comprendre eze eloko moko esalaminga mo nasali yango masali moto azwinga na enregistringa bwaki yango comprendre mpona yoka ekani faki na explike mpenza bato bacomprendre source ya makambo place eyuta ozomona source ya makambo place ezouta ifaki na explike parce que naza motu nakomona te bato boye na makambo lokuta mais bato yango baza na motu wana azoloba makambo lokuta baodefendre te bazopekisa te eloko te ifaki nasala acte bongo mpo mokili eyeba place mabe ezouta donc edérange kutu bino te epuis nazalaki claire na audio wana bandeko boza makasi comprendre audio wana boyoka ebima kuna to nalobai nasala pena mwa ndika mo ya genre wana comprendre eza eloko moko esalaminga mo nasali yango masali moto azwinga na enregistringa bwaki yango comprendre mpona yoka ekani faki na explike mpenza bato bacomprendre source ya makambo place eyuta ozomona source ya makambo place ezouta ifaki na explike parce que naza motu nakomona te bato boye na makambo lokuta mais bato yango baza na motu wana azoloba makambo lokuta baodefendre te bazopekisa te eloko te ifaki nasala acte bongo mpo mokili eyeba place mabe ezouta donc edérange kutu bino te mwana na mpe na dona tokoloba mpe keno aza na bakisi ta mosu abendika ayagi akangi yagi kisi neti nini oyo na dona ozala nango oyo okanga yagi te soki na dona pena biakanga aza ya kisa makasi seke fakanga mibala bambongo ocomprendre mais toyebi eloko ta mosusu yaki akende olanda te ata mpa obala na ye te mais ta mosusu eloko akuti mpa na ye ta mosusu mpa master ezalaki te ocomprendre ezalaka nango bandeko so nani yango oyo ovanda bwaki avandi na bakamarade obeta lisolo ya poto so bocomprendre te makambo ezobima eza molai so bozoyoka kombo mo azotangaka Rachel Mukuna makambo eza molai parce que Joël aza ye moko te Joël aza na lipasa ntango Joël azosala makambo aza na lipasa na ye peut-être azoluka se confie na ye mwasa lipasa na ye nde mwasa lipasa na ye mwasa lipasa mosusu leki na ye Rachel Mukuna nde aza camarade ya Odia. Et alors on a compris que makambo ezobimela nde kote ya lipasa mosusu eza normal je dis ko sa voyage na koyebisa lipasa na eza normal eza nde biso toyebisaka mibali na biso nde toyebisaka bandeko na biso mibali ke non sa voyage mo boye nayebisi mutu na nga eza ndenge moko Joël ayebisa lipasa na ye mais lipasa na ye ntango abeteli mwasi na ye leki na ye aza camarade ya Odia Rachel Mukuna lisolo ebimeli kuna mama bana pouvoir te ngai nde naza boye ko ata na oke po tolobi soki esengi naloba na koloba mpo bana pouvoir te yoka ti nga na kovanda bone bandobeta masolo ye bakamarade ye mobali na nga voyage non bapesa soki nabetaki seke fo bapesa na mboka okitela na date oyo akokendele bayebi te sokoateke baotatonani yo so bocomprendre te makambo ezobima eza molai so bozoyoka kombo mo azotangaka Rachel Mukuna makambo eza molai parce que Joël aza ye moko te Joël aza na lipasa ntango Joël azosala makambo aza na lipasa na ye peut-être azoluka se confie na ye mwasa lipasa na ye nde mwasa lipasa na ye mwasa lipasa mosusu leki na ye Rachel Mukuna nde aza camarade ya Odia. Et alors on a compris que makambo ezobimela nde kote ya lipasa mosusu eza normal je dis ko sa voyage na koyebisa lipasa na eza normal eza nde biso toyebisaka mibali na biso nde toyebisaka bandeko na biso mibali ke non sa voyage mo boye nayebisi mutu na nga eza ndenge moko Joël ayebisa lipasa na ye mais lipasa na ye ntango abeteli mwasi na ye leki na ye aza camarade ya Odia Rachel Mukuna lisolo ebimeli kuna mama bana pouvoir te ngai nde naza boye ko ata na oke po tolobi soki esengi naloba na koloba mpo bana pouvoir te yoka ti nga na kovanda bone bandobeta masolo ye bakamarade ye mobali na nga voyage non bapesa soki nabetaki seke fo bapesa na mboka okitela na date oyo akokendele bayebi te ozomona teke baotatone bomona teke baotatone eza singa molai osali même makambo ntango ebimi Joël a comprendre que non makambo na nga na oyebisa lipasa na nga su te parce que ti makambo ebimi boye euti na nzela mwasi na ye abeteli leki na ye aki asali nini abeteli Odia bino boyebi makambo ebele te oyo osala émission na nga na Odia esalaka ata ba 1 mois toloba na te ata ba 3 semaines toloba na su te bino boyebi yango te toyebi siko
makambo eze ebele oyo bino boyebi te oyo eze ebele oyo bino boyebi te na oyo mpe nalobi te epaske nazaka moto akolobaloba te malgré naza songisongi nde batretanga waswangisa oyo leki ya baparadis propre akende pa Rachel parce que moi ça epasa mosusu auto abota ntango abotaki abandaki kovanda pa Rachel est-ce que oyebi ke semeki na ngai leki ya baparadis ya suka akenda kokuta na ndako ya Rachel bakamarade ya barachel bakamarade ya baodia bazotonganga bayebi ete ke semeki na biso aza wana ata bayeba makambo na boyebi te alors nayebi sosi nango nayebi base nango makambo voyage poto oyo ebimi parce que Joël aza na lipasa na ye abeteli lipasa na ye makambo na ye eza logique lipasa na ye eki kobetela mwasi na ye mwasi na eki kobetela leki na ye leki na aza camarade ya odia nde ebimi mais soki tolobi ke na moment oyo bayebi continuité te bayebi suite te bayebi mokolo te bayebi ngonga te bata makambo esalama voilà eza bien oza makasi comprendre odio na boyoka ebima kuna nalobai nasala mpena mwa ndika mo ya genre wana comprendre eza bien boza makasi comprendre audio wana boyoka ebima kuna nalobai nasala mpena mwa ndika mo ya genre wana comprendre eza eloko moko oyo esalami nga mo nasali yango nasali moto azwi nga na enregistre nga bwaki yango comprendre onayoka etanda ifaki na explike mpena bato bacomprendre source ya makambo place eyuta ozomona source ya makambo place ezouta ifaki na explike parce que naza moto nakomona te bato boye na makambo lokuta mais bato yango baza na moto wana azoloba makambo lokuta baodefendre te bazopekisa te eloko te ifaki nasala acte bongo mpo mokili eyeba place mabe ezouta donc edérange kutu bino te clair na audio wana c'est bien. Alors Malika Mania sambwisa mokili sakana na bango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Malika Mania. Obalakiti. Tang bazolo bana yo. Nyonso wane leki. Owelisi mbangu libala. Po grâce te mabalaki. Ondi magiti. Nazolo ba fiançailles te bagite. Bagi sina explica giti na balatsaki yo. Alors, makamba libala na bino na kokota te. Mais, nazo zela. E panzana. D'avance, fona prier. Bokabwana. Carmen Odia. Yo pe nazana solidarité pona yo. Kalawanda ozawapi. Yaka oboma libala. Salambangu. Tala bato yo balingi. Malika Mania. Na Jimo Paradis, Joël Bazalakaka. Alors, yo ebi bien, biso tozaliawa, pona ko kabula bango, ko boma libala. Oui, libala wana, toko bomango ekofa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama danger donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.